journaliste liboso na kosimba nano Kabuya pardon. Liboso na kosimba Kabuya. Kabuya yo yaka kolokota bukonzi na ya Kongo. Pona liwa ya Etienne Tshisekedi. Yo yaka matanga ya Etienne Tshisekedi. Tango matanga esili après simanango ba ozinda ko ya kufutila soki bazwila ka yo. Ozalaka na musala te. Bazwili yonda ko vandi. Tango Felix ayako zobukonzi. Lokola boyaka ko diembela na parti EDPS. Ngai Marina zalaka na parti EDPS. Babu zoba obo zo sala na IDPS o yabino IDPS ezalaka bongo te. Ha? Ezalaka bongo te. Kabuya. Soki na osali manda ya liboso zwe lokote. Peuple o lesiete, peuple o merci maite, peuple o saleli enzela te. Zonga sima. Kokende liboso te. President mutu ataka yena kitu ya bukonze za peuple. Est-ce que bina bukonze bozana ngo? Peuple mutu atsebina na kitu ya bukonze. Mituna na ngai pa yo Kabuya. Na tuna akayo zongi sila kangai ya nute. Après yo koloba. Ngai na ko changer constitution. Na kati ya ba Congolais mutu moko akosala ngai loko azate. Bopozante ba Congolais. Peuple Congolais ayoka oye ngana zoloba. Yo Kabuya ozana tango ya ko changer constitution. Ozana tango ya ko changer constitution. Est-ce que bukonzi yo ko changer la constitution? Na 2018 yo muto zwaka. Na 2018 ozwaka. Na 2023 ozwaki. Na 2023 boloba busolo. Loba busolo nzambe na likolo ye wana azomona biso. Est-ce que na 2023 Félix azwaki? Azwaka eloko moko te soki bozwaka masini volete botiana bandaku boyiba boyo kobakisila ye 55 ezalaka ya Martin Fayulu awa na capitale. À part ça na province nanu eyete boyo kaka personite yoko changer constitution ya mboka oyo bazwile yo mboka oyo yo koma royaume Congo na mboka oyo ki royaume yo kokoma tango tokendaka na table ronde yo Kabuya yango yo Kabuya ngai Kabuya yo na yebi yo te soki yo Kabuya ngana yebi yo te soki ozamu luba ya solo soki ozamu luba ya lukutae ngana yebi yo te ngana yebi kaka lonzi olandinga na yebi kolonzi bakendaka na table ronde na koku na ngai avana kupesa yo bukonzi oyo ya kiroyaume nako tia mabele nako zo mabele sanduku wa mabele zai pana biso nako yana sanduku wa mabele na pesi yo tanga mbuma ya mabele o ezana sanduku eza combien yo zui kiroyaume ya mibale na yebisi yo omondenge telemi wana suka na yo kaka wana Kabuya keba na kebisi yo ngai na kebisi yo yo kamati sikoyo ba ministre oyo ya IDPS olatisi bango teni yo latisi bango ya kimilitaire tala na guerre soki omoni sikoyo ba oyo bakei na liboso bato ya liboso bakangi bango na guerre wane sali nini efale omoni lokula bakanga kitata mobimba wana babeti ye bino nyonso soki bokiti na nzela biso tokiti na nzela bakubeta bino bokozwa ilonga te eloko ekobundela biso mabele bino na minduki biso na mabele keba kenda ko former ata 1000 personnes tse bango na nzela okomona ndenge iloko ekosalemela yo na Congo. Par rapport à la constitution ekotika la ndenge na Tshisekedi alungwa moya adimissione po nazomona azosala ba théâtre ya papa na ye nakoyebisa yo boye tata na ye
tant Mobutu alaki na Suisse alandi apesi pouvoir Mobutu alobaki ke ngela pesi école mususu me yo muluba na kopesa yo pouvoir te Kisekedi atanga mikanda ba belge bata o basala muluba koza aibi administration te Kisekedi pe atangi te atika bamburiema na ye bon nazo tuna ye eske ndambu oyo apesi na Rwanda bande kuna ye akuzwa bango amemi bango na Rwanda po bazali papier na ba region nyonso tribu ya baluba bazali papier bon sikoyo ye apesi gagam ndambu donc baluba nyonso bakene na Rwanda awo eza pays na bango sute po mabelo eza ya Congo Central azwa baluba amema bango na Rwanda apesa gagam mutu azali na batu ye waza na batu te biso batu ya Congo Central tozalawa me na Congo Central Kisekedi akozala président na biso ata mokolo moko te atikala liboma na ye wana soki banini na koloba bambo azole ezotribule ye na pouvoir ayiba ezokosala ye bimbaimbai ye moko atrahir peuple yango azokita butu ata mutu moko akobetela ye maboko aza te azala na modèle wana po ayibaki pouvoir ya bato comprendre te jusqu'à présent monsieur Félix Tshilombo oyo toye komona kaka boye kaka briske boye abandi oya kosakana na bato toyebi te bon Tshilombo nazo comprendre te azwa pouvoir te jusqu'à présent peuple ayebi Tshilombo te bon bino soki to lobi bolelaka te e komi tribalisme mais or to lobaka nde oyo eza vérité bino bolingi yango te bon constitution oyo ye azosimba nazoyeba te constitution akosimba ngo na modèle nini pe na eloko nini constitution ngo ezokoampeshe ye na nini tozopose ba question apesa biso ba article penza oyo ezolobake non constitution eboyi peuple bakoki kolesa ye te apesa biso article oyo ezali ke non toboyi guerre bamboko babotola minembo lelo tozokende 6 ans tomonaka ngo lisu te bon bunagana bamboka na nyonso tu akomaka te ye musala na ye kaka Amerique mais na Congo ese wana akomaka te pe bayebi ye te soki ake kuna liwana ye mais ayaka kosakana kaka awa awuti katanga ye awa akeboye aye awa azosakana ndenge akimaka kuna ndenge pa bando kima kisasa oyo tozozela ye nous sommes prêts tomoni déjà nzambe na bakoko na biso pe na ba misusu basalaka likambo na nkuku me bango balakisaka biso yango tomoni baforme basoda donc omoni oyo babimisaki na kasho babomi bamisusu oyo bakangaki bamibimisela bango bandakala bango wana batinda kuna na Kinkole bapesi baforme bango te bapesi bango minduki po eloko na bango ya constitution ezalaki préparé eri tokoboya babimisa bango c'est comme ça lokolo ebimisi koyo tolobi ke yo bimisa bango biso pe tokobima tolobaki turoyo peuple tolobaki fayulu turoyo bosangana ne ata na babengi magicien ata marabu ata nani soki bitumbe ye na makofi tobundi na makofi soki pe na minduki nous sommes prêts tokobunda na minduki po tobenga na bato et puis soki tobundi na minduki tozwa ngo par force papa tribal ekokota soki pe tokoki yango te tolobi vérité guerre tribal tokobunda bikolo nyonso tu tokosangana vers yo na basoda na yo basoda wana bazaka baluba te basoda wana soki totangi ba province nyonso tu basoda na kati bazali mais yo za province moko siko soki tolobi tosangana na bango na biso est-ce que yo kokoka mema biso na niveau yo zo mema biso wana soki olobi na élection nous sommes prêts tokosepela tokei mais soki olobi ke tobunda nanu makile tanga tobetana nanu pe totumba kisasa oyo tokobebisa yango biloko nyonso tu tokotumba yango bapompe essence tokotumba siko tokotala yo kotelemela wapi kende bunda bitumba tinda soda recruter soda normal bo bunda bitumba tolonga bitumba tofanda na mesa baninga bazoyebisa yo bobongisa Kongo eza mabele na biso tokomema yango ndeni yo boyite tokolakisa yo ke biso to merci mupalanganisa ngo kitabwe kolo
nazali moko ya ndako ya SID. Nakoki ko se identifier naza porte-parole ya statut spécial na kati ya SID comme na dynamique de la résistance et développement. Tout ça la mobilisation, sensibilisation, encore ndenge to na événement dimanche donc na terrain travail ke zongi. Donc nous avons préparé meeting oyo na non au changement de la constitution. Ndeko journaliste, jeunesse congolais azotuna ba question peut tozo kamwa. Biso to penser ki ndenge Félix Tshisekedi atindi secrétaire ya parti politique ya pesa na ba militaire ba teni. To kanisa ki no parfois akoyi ko tia initiation ba recruter ba jeune na misala. Ikoyi ko la initiation ba créer ba entreprise, ba compagnie jeunes congolais à se retrouver. Est-ce que Makambo Félix Tshisekedi azo sala toi je vois président africain. Est-ce que ça le Makambo? Ça fait la honte. Un président de la République au milieu du public que le gouvernement peut s'amusala te. Ce que biso tu n'as pas question. Ce que le gouvernement peut s'amusala te. Nani o peut s'amusala. Toute la question. Pour la nini batia classe. Parce que balobi kano ficti ya pays et sa jeunesse. Tous na ba jeune bazana mayele. Tous na ba jeune avec courage azoka 100 francs. Na Congo c'est article 15. Ce que salité au koliaté. Pona o etali constitution négative ce que dans beta tolo keno a ko changer constitution en tout cas atika ko kosta peuple. Bato bazo beta tolo keno bazana population eza bato baboka mbongo na banzela. Bapesi mbongo ya kiasali sensibilisation lokuta bwana ko pesa bino ba fo ya commerce bwana ko pesa bino mbongo akoteka tellement na mboka oto na problème ya énergie sociale nde muto akira sanini ayoki azipe safra sanini atina pousse mais to na véritable peuple oyo kipaka polo te mbongo te bapesa eloko pesa mate to landaka mutusemo moko parce que na bango nyonso ala tout to mona ba hiérarchie na bango to mona misala na bango basa ba incompétent. S'il vous plaît les journalistes pour na citer Félix Tshisekedi tango azo la campagne akomi na kido ba ke non ceux qui vont pesinga deuxième mandat nzalabu dia guerre na est aussi là to sali 11 mois ya pamba le razo le projet ya ko changer constitution to tout na question bilei o ala kaka biso c'est poli na nuté ngana ko lobela ka makambo etali constitution pona Félix tozo comprendre te ya la kaka biso na liboso ebisaka biso ba congolais na kokomisa bino ba millionnaire na kokomisa Congo Allemagne d'Afrique mais na kamwe monsieur Tshilombo awa balukeli biso peuple ay abalukeli biso peuple akomi o l'état pesa ka peuple misala te même papa soko monelo ko zo simba te tika ko papa oyo jupe koki hein on la kisi biso limite na yo hein pona ko sala ke okomisa biso ba jeune tala na age na nga oyo mais nako mais eza mawa hein mais on a ni mwana mkeme na ko maloko na ko mukolo pa ni piaka pasi souffrance mais pona ko sala na pona biso peuple to zala bien mais lo yeli biso makambo ya changement ya constitution que biso turo soko meki okokokwea na fleuve ngala lobika kabasela kokwea na fleuve okokima mutakala na mboka oyo